Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 La duchesse Ayamani m'a même fait la basso, batina au sol, jamais na en solo, mais basolo li. Ils ont l'acceptement qu'il y a l'amour, donc on va batabolilo. Tu dois y batabolilo de bagarre engagée. Septième bagarre kuna Ayamani na ndegonaye Nicole Bakata. Donc et c'est moi tout ça donc plaisir quoi, donc plaisir. Banaki bana mokili mobimba yo moto lukaka place ya kopema pozwa repono kitoko tala place ya kopema yango yo chez Vicky Lodge appartement awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka nyonso okokutango awa bazali na ba appartement o ezali na 3 chambres salon cuisine douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya deux fois te e bongo côté ya ba salon VIP e biso e pesa la manger ba split ya mobimba c'est-à-dire que a penza o vandi lokola na pôle nord po malili ya kosangana te côté ya mai la pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te e bongo côté ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant ke pan courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba okosentir yango kutu te okanisi suki bongo awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune Yantili tope okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo awa chez Vicky Lodge appartement nyo mutu malamu nezala mutu mabe ndenge ngai balobala biso te baartiste ya biso baza deya na musée. Est-ce que tout le monde fayaka na secataire bongo biso tokokompane toya bato te bino kozala babe boningi bapolémique makasi mais biso mpe toya ya kati biso neti biso boye toya na kati ya makambo oyo toye tozwa ko malema defo zipaza wati defo azali bakomede ebele bazali baza ebele baye bamisu baza kuna mutu moko taloba te ko banéglige ko raja mpe bacomédien wana batite botala ya mabe to néglige ko te tous les comédiens boyebi ya ville ya Kinshasa baza wa tozokoya accompagner ko tina musée après musée ngana otosala service bo sikoyo na Victoire totie de la plaque totie déjà so boke bomona totie déjà plaque la Victoire tout déjà mutu baloba te ko tout déjà tosali nyonso to encore ya tofongoli bomoni makambo esalami kitoko moi bozali mama otonga te botika venga oza fana kimia so oza pesima billet
aza mutu délégation foya so tosalika équipe base retrouver badéborde tozwi oyo bayeba ye nayebisaki bato apport oya parce que apport aza pire ya jani bawuti na chiki soki loyenge ya gt eza basongisongi na bato ya mitema mabe balingaka avancement ya baartiste ya comédie te ya nini eza lokuta ele ozosala bato ya théâtre kindumba na kekobo lokwa basaka bolingi na lobati bon natiki biloko nake na nga kasi eloko ezosala ndeti nani botika ya sila pa na kimia ya sila papa tika boyo obebisa émission okobebisa ya interview na yo okomosangisa bakombo nyonso na interview bobokeli na bino kasi pome eza nini ya sila aza na problème te ya sila deja aza na biso ya sila so aye awa étouffement ezama makasi fo tobongisa mwa mike mpo yaya na kimia ozokopana na musée déjà bomona yaya déjà aza to awalela yaya na parce que ya moto azoué makasi na ya jende ya sila aza te toloba pembe basi bajoué trop na rappelé me pièce oyo basalaki ya jende azalaki président ya orchestre ya sila so azalaki mwasi na ye oyi makambo esama na pièce wana moni boyebi yango te bobeta na youtube omona yango totala yango ya sila azalaki wana alaka na pembeni wana tilelo te la brune bokonte na makambo oti ya jani aku ava kufa wabaki ndini na mutu ya cercle na nga bota Sylvie bozobeta mazoya tozobeta lisolo ya Sylvie ya bato baza awawa le reste ya tobeta lisolo nango te parce que la brune na poto soki tosilisi ya bato bakodelenge bakesa matanga na poto bakeiti ezalika makavu te lokola famille bana wana baye na bango te mais biso toyebaka te take biso bakongolais totiki bana na poto totia na mitu na biso ke totiki bana ya jani atiki bana na poto totiango na mitu na biso. Ok. Mais on a fait enterrer Mangwarou là-bas. Mais avec maman Denise, na bokasité ya ba grand frère lokwa ba papa Elombe, na bandeko mususu o basangana ki ba président de force, ba koti lettre ya et pas na cabinet ya maman Denise et on nous a répondu le local ya grand frère, c'est un plaisir pour nous pour te rendre dernier hommage na généraux o Isaïe Janifai. Pour rendre dernier hommage na généraux nous avons modifié la montagne. Mais plutôt vraiment l'artiste comédien et surtout ma na Janifai. Maman a besoin aussi de ça le joueur na Janifai. Il est dans ma théâtre toujours tala. Mais à mon avis la matanga dit à quoi azaka na mpanzana. Oyebi tous na matanga ya grand frère Oyo aza parmi bato Oyo a bendi biso na kata théâtre. Arrêtons avec les polémiques s'il vous plaît. Lorsque vous citez le nom de Sila, chaque jour vous autant à combo ya Sila. Mais nazo ka monde vous autant à combo ya ngade ya ngade c'était Ozaki papa ya Janifai. Banda ko ezaki na photo ngade ya monanité. Il a lancé seulement le message que oui ba côté na kata comité. Je ne sais pas pourquoi ba côté ki ngade dans la comité c'est yango peut-être celle qui est assez retiré. Mais combo ya Sila matanga na ba kondité s'il vous plaît. Beaucoup déclaré Sila ba comédien baza ebele a mutu na mutu na empêchement na ye. Ne pensez pas que oui mutu nyonso zo benga ko tout le temps sur la non na téléphone eza yenda lingio. Mutu musu pas na besoin à sur na yo mais ata na crédit s'il vous plaît. Matanga na ba kondité. Beaucoup condamner Sila soki ba kondi matanga. Et absence à mutu na matanga ndola ça fait que oui mutu na lingi mutu fait. Peut-être à de la côté ne pensez pas que oui tout le monde est venu ici. Na matango ndi bayole la jani bamuso bayola sa bakabelo bamuso bayola sa bilamba na bango asika basombaki bamuso bayola sa biso ba commando basaki na photo mais est-ce bolingo to la na matanga wa tant to zaka vivant to la sango tant to zaka vivant jani avec besoin makambo na zo ba monter pesa mi ba $10,000. Merci beaucoup na bandeko botie ba contribution. Formation donc je suis un ancien de Nouvelle Oyenge. C'est voilà que vous qui te parle entre Nouvelle Oyenge na Chiction Oyenge biso de ça. Dans un monde dans za mutu na biso ya kala ya tongo pena ya osaka na tête na ba collaboration qui toko et puis à des fois on vient regarder la kepoto. La biso to comme papa la liste peut pas fermer les choses. Abandonner ko ben sanga mingi na intervenant na Chiction Oyenge. Dans un petit travail à part Bantonzi
tu travailles pas engagé dans la ba partie positif ni ya Johnny Faye oyo marka yo souvenir ni lelo ko mona fanko et ba tous ces comédiens qui vidéo no mona on les a remplacés ou irremplaçables mutu nyonso azaka irremplaçable mutu tout nga aza samba mutu moko akoki kozouer lokola samba mais akosala lokola nga te mpo yanga eza ya kati eza naturel donc soki abi ke Diani ata aza te mosu oremplace na nkosa bino ye aza Diani aza marque déposé na genre na ye na logi mutu mpe akoki koimite ye ma kosala lokola Diani te donc c'est ça donc toza na trou makasi pièce ni travail na Diani marka bon pièce moko tosala bapièce mobele moko totravaille na ye ezalaki filme moko ya papa na biso Edi Kilombo nazalaki lokola petit na ye makambo petit oyo bapeti oyo apeti moko bapeti ya mokonfia totravaille na ye vraiment ezali na kitoko taka ye aza moto batikotak ape moto batikotak vitesse abeti mpunga mpe abeti mpungu donc vraiment ezalaki filme moko mais titre nde ça fait des années à moi kala nazoyeba su te titre nango eza so nini bon ngona kolukaka na osengaka kimia bakongo na biso oyo soki tasa matanga premièrement mpona biso mono baartiste ekomaka milie moko ya tapage milie mo motu sali na kesi alakisa kesi na timilie na mosusu oye na fort omebaka tala fort biso voilà biso toyeli mambola te toyeko kopesa au revoir na moto azalaki cher epa na biso torendre badeni hommage ya ekoki na niveau na ye soki baziza tomona esu te tobaki jour ye ezokoya na dernière résurrection soki tozala parmi nde tokokuta na ye donc fo toya pena tolakisa ke toza vraiment na matanga toya na baimpression ya mabe mabe te epuis kota famille na bango bayebaka ke nzambe apesaka nzambe nde azwaka donc mutu tu aza na dele na ye nzambe atiela ye tokomata no bisi moko tokoti sipe ya lemba taso taxi soki boulevard mamona mutu so akita na corridor akoma boulevard te mutu mosusu bakokita kota wileri oza comprendre donc ainsi va la vie liwa ezali mpe na mutu tu donc mpe ya soname ebetaki nga nakomela problème ya tension kutu nasalaki naokota lisusu internet te kuzu nakona kaka mutu ti nayoki hôpital tension en tout cas liwa ya Diani esali pasi makasi namoni kaka bato baotia na bastati nakoti kaka Facebook namoni donc maman mutu dérange nga makasi esali nga tension wana vraiment naoloba ya solo oyoki esango Johnny Faye na maladi to soki okaka kaki na matoi kake vraiment natika yoka sango maladi omoi mutu abeli okenda otala eso akufi ezala monde mosusu nango bomoni kaka briske boye esala pasi makasi efrappaka vraiment ozwa chance ya travailler oui na joa Diani na pe kuta suka na joa na groupe sans souci to bana surprise to joa Diani so 4 épisodes boye na groupe sans souci souvenir neti na Johnny Faye ya Diani bon ezalaka so moto akufi aza malamu ya Diani vraiment azalaki très gentil neti mpe so tojoane na groupe sans souci biso tozalaka batiel ye azalaki lokola polisi akangi biso atinikanga longo kuna ambambe nga sikoyo tosisi na tuni Diani ambambe eza nini abandi koexplike nga eza nyama moboye vraiment message ni opesa poto tika yo mpona baartiste comédien nyonso mpe na famille biologique ya Johnny Faye message eza kaka bino no mpe merci parce que botika biso te en tout cas bozala bolanda biso partout bino mpe kaka motu bokotanisa biso na baquestion na bino vraiment nzambe apambola bino mpo botika biso te à chaque fois so toza na problème boyaka na batransport na bino mamu na bino nyonso ya bino moko nzambe apambola bino mpo botika biso te vraiment nasepela mingi nayaka so na ye matanga namoni bino boasistaka biso vraiment nzambe aza na biso tokei tokunda ya Diani na kimia nzela ezala polele. Bienvenue sur votre chaîne, chez l'Essentiel TV. Merci beaucoup de la confiance et fidélité pour ça. Vous continuez toujours pour ça, confiance. Vous continuez toujours pour s'abonner, commenter, partager. Voilà la famille.
Tous ça déjà un cinquantenaire. Donc on est là toujours à Gianni. Pourquoi va comédien? Corps na et Kobibalelo. Après cinquantenaire, ah ouais, tu reconnais la misée place va exposer corps. Après misée, tu reconnais pesta pesta tu reconnais victoire. En tout cas, tous les là toujours à Gianni. Moli et puis ma toujours na kimia. Tous ça de cœur na famille biologique à Gianni. Tous ça de cœur na artiste comédien tout. Toza awa ba ope ba koya bogomona ba ope ba koya te bogomona. En tout cas, merci beaucoup à mon boss, mon papa, l'essentiel depuis quelque part. Merci beaucoup à mon caméraman Tony Mange Pro. Merci beaucoup à la famille, na famille Bot. En tout cas, bolanda comment matanga koleka na kimia na lingi binu ya trop makasi. Merci beaucoup. Toko tada na kati kuna. Par rapport à mon matin, pourquoi maman a on cherche ton déguisement? Elle bosse un peu sa maman de la fondation est ambassade. En plein haut, les accueillis au sol. Même yo tu autant au sol arabien. Le seul problème est que au monde la question tambour arabien au monde en plein dans en plein haut les accueillis muta kufi à au sol arabien. Après ça kufi brisque. Faut beaucoup de comprendre. Muta kufi na au sol arabien. En plus ailleurs à kufi brisque. Les aliwa moko na biomo petit reprendre na palo ko ça. Il y a un moment il fait ça la paix puis après ça ça lui tourne en moko. Je veux un biso de Hollande bango ba ça ba tête na ba air de ça à l'époque ba ya na ba déveau ko na biso na ba le biso na landa bango ko na sizoka na ba TV c'est wa TV noir et blanc. Tant on est encore tourner na ba viona na ba cassette sera cassette ça na plaisir. Donc ba ça ba prête ça lui tourne so biso kuto to et puis na ba baby micho bonja. Jana ça trop ya trop bango ba ki na mouvement bango ya ki musique. Groupe la bango ya ki na orchestre. Et ça la orchestre a mené beaucoup na ko ba lo banga chic shop. Chic shop so ni ya so beti no beti la se ba ki na ba. Donc ça mutu ba ça lui tourne. Mais to linga pe na ba comédien nous c'est la rapper parce que bango tout ba ça la encore. On a évité un peu de différence, mais on a pas de la caméra, il y a un interview. Tout est la R. Je ne crois pas que l'union est la génie de la cabane qui est la canne en particulier dans mon stade. Mais tous les réunis, il y a une association. Si on a un agent des habitants, on a chaque jour, il y a un colis à base, si on a un tu dois avoir à chaque jour. Kwa makasa tune question na ndimai. Bovandi bino nyoso. Kwa makasa tune ka question. Otumbola biso. Tumbola biso. Kwa makasa tune ka mo question. Botuna. Botuna na la ligado. Botuna na bonne question. Bonjour maman Mao. Bonjour Bachir Lelo. Tout n'a été ma belle, ça va se poser question. S'il vous plaît, maman. Un monde à fan. Un fan, bah, on a comment? On a vu ça en direct partout dans le monde. Maman. Kika mulinga loba na ye bon ko lobela lisu. Ona ndima malobisa ye. La famille et puis artiste nyonso
biso tout yebi ya jena zaki important na vie biso les artistes yo monoko ya mao papa mes amis mana yo ndeko autre question ya boche ba mitu wana question vos questions s'il vous plaît. bandeko bozali bosana poser question rapide musanga bosango ndeli botondika liboso wana bokobi kotuna bakestion te bolekisi Oh, t'es bien en prix.
ça. Chombo, chombo.
qui va t'afficher bata tozala au mona bata poto musisna bata musba yo kana ati basola ati mais to moni mange na matanga mwana echecheri au mona mange no asuzolo ayamba na 2 minutes la duchesse ayamani mamepela baso batina kosola jamais na asuzolo mais basololi ils ont l'acceptement qu'il y a l'amour donc ça bata bolingo tu dis bata bolingo te de bagere ngeza te 7e baga kuna ayamani na ndeko na Nicole Bakita donc et c'est moi tout ça na donc plaisir quoi donc plaisir merci beaucoup c'est merci nina mwasi na ye akukizo ya kuzo kana kota na boya merci les interviews de l'émission so mona teke mama aboti mwana petite mama na kumbe mwana ka kola na bango nzambe mama ok bon l'exayer ça les tient vite trop pour la situation ya est pour 1 minute. Alléluia. Boyemba nangai. Jésus. Yesu kolo. Belela ye ya goyoka. Belela ye ya goyoka. Belela ye ya goyoka yo. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.